Esengweza bongo na motema po ete na yebi bozali ebele liboso ba poste téléviseur na bino pona kolanda Océan de la presse congolaise. Océan de la presse congolaise bientôt na Ismaël TV. Océan de la presse congolaise bientôt na Ismaël TV armema kaka na kati ya magazine Congo Mac. Congo Mac na kati ya Ismaël TV to lobelaka Congo. Donc, toujours le vraiment Congo, parce que Congo est en danger, notre pays est envahi, alors il faut tout le Congo. Il y a vraiment Bandeko, encore une fois, Bino Batobozo Landabiso vraiment, na Ismaël TV, na magazine Nabiso Congo Maka, donc l'élo vraiment océan de la presse, aye kolobela bilo nini, aye kolobela bilo kakake, Bokozala ka décité, Bokozala vraiment décité, donc Bino Nyonso, Bomela Maya Pio parce que TV et commis na moi elengi moko boye na magazine Congo Mac. Le Congo Mac beaucoup landabiso vraiment information fiable qui toko peut tout le baka vérité. Nous on parle que la vérité rien que la vérité parce que vérité ndé bomé Congo parce que Congo ezotambo na mensonge Congo elingi bosoloté yangola océan de la presse aye. Donc bientôt sur Ismaël Télévision na magazine Congo Mac et na YouTube beaucoup biso na Océan du Congo. Donc, ce bobeti kaka na nzela ya bino ya singa YouTube Océan du Congo. Donc, bokozwa biso vraiment na lombango soko rataki biso na télévision na Ismaël TV. Donc, ozui penza Congo Mac na Océan du Congo na nzela ya singa. Alors, tokolobela Congo parce qu'il y a un sérieux problème. Marche et ça lobby bongo les 19. Donc les 19 tout congolais, jeunes quinois, jeunes congolais, partout où vous êtes. Donc binono so bende la retombe la tozolo ba non na boke ya bunagana. To boy occupation, to boy système où ezole kala Congo, le pays est envahi, Congo est en danger. Notre pays est parti mais personne ne parle. Alors ceux qui bisolo se peut to lobito kanga monoko ko simbate parce que qu'est-ce que Dieu nous a dit? Nzamba lobi na biso pour l'amour ya Israël à cause terre et bon yo congolais. Si vraiment tu es congolais pour l'amour de ta patrie, comment yo lingo kanga monoko? Or le créateur a tout dit. Il a même crié, il a dit tout haut ce que Océan de la presse vous dit. Je vais me dire tout haut ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités. C'est pour cela que je suis Océan de la presse congolaise et bientôt suivez-moi sur Ismaël Télévision na magazine na biso Congo Mac. Donc, Koulende Togolobaka Bosolo. Déjà, Shadrach, car il est là, il parle bien. Alors, vraiment bien, à part Penza Yamboka, il peut vous appeler Océan de la presse, donc vous ne tirez jamais dessus. Et bon, on a Rabisopé na YouTube, on a Océan du Congo, qu'on a information fiable, na temps réel. Le 19, Togolobela Bongo Bunagana. Banamboka bako tambola pona Bunagana. Banamboka bako dénoncer. Banamboka bako loba. Alors, bapesa ki mwa mongolo to la bango. Bakindaki bon hôtel de ville wana na banzi bokolanda bongo Bruno Mimbenga, les amis de Bruno Mimbenga ils qui représenté na yemoko Bruno Mimbenga, les sons Lumumba ils bon mouvement citoyen ils qui représenté na yemoko Lumumba bokomona pe fondation Océan du Congo ils qui bon représenté na bandeko pe bokomona bongo Bobo Mulele yepe azalaki pe bandeko mususu bakendaki kotika mwa mongolo to la bango en tout cas kabuya l'homme puissant au tela biso na bilili soki ekozala bongo malamu. Journaliste, Bomoni Biso Awa Toye Lelo na hôtel de ville. On a informé monsieur Jatini Ngobila, oaza gouverneur de la ville de Kisasa. On a reçu à disposition nyonso kwa bisa ba policier. On a cadrer manifestation wana. Alors boyebi ke mboka na biso a déjà pris sous occupation rwandaise pendant un bon moment. Lelo oyo bondo tozolo ba awa boye Minembwe balobela ngo lisusu te Masisi balobela ngo te Bunagana lelo obezo qui ça déjà plus de 126 jours gouvernement central ya Congo ça lelo moroté ya ngwana tozo bengisa na bilenge nyonso mercredi to tambola pour na koloba to lingi libération ya Bunagana parce qu'on ne peut pas accepter complicité wana ezo salema na niveau international qu'au niveau national ya ba autorité ya mboka na biso incapable de repousser ba Rwandais na mboka na bango afin que to récupérer mboka na biso. Alors lelo ezangonga oyo boye tozo bengisa peuple congolais ndenge muza lobaki soki to bundi pona na belé na biso te batuti wana bakokomisa biso ba esclave na bango yango to bengisi na ba jeune nyonso mokola mercredi à partir à 8h toko tambola
pour na kosenga na ba jeune to prendre responsabilité na biso parce que ceux qui tozo zela tozo tia espoir et pas ba autorité oyo boye baza ko travailler pour na ba occupant eloko moko te malonga ekobima kati na bango yango na bomoni lelo biso ba bilenge ya mouvement citoyen sa Lumumba les amis de Bruno Mimbenga Fondation Océan du Congo toye awa boye pour na kobelela pour na kobeta mbela ke mboka eza occupé parce que c'est anormal basoda na biso oyo baza pour na ko défendre mboka mais baza incapable pour na ko défendre mabe na biso parce que baza na munition te parce que ba autorité ya oyo ya likolo baza ba rwandais mboka eza occupé alors esengi na biso bilenge to telema poto bunda pour na mboka na biso na mboka oyo boye occupation ezali élection ekoki kosalema te soki nanu tosisi makambo wana te ya kobengana bato wana tolongwa na distraction oyo fayulu azosalisa biso oyo ekomi lelo fayulu nini boye bato wana nyonso ezala fayulu ezala Félix bato wana banso bayebi makambo bazosala mpona intérêt na bango mais biso sikoyo peuple nani akodéfendre biso soki biso moko totelemi te mpona kobunda mpona mboka na biso yango tobengisi bajeune parce qu'avenir nde balobaka non la jeunesse c'est l'avenir de demain lokuta avenir eza lelo biso bajeune toza na obligation ya kobunda mpona mabe na biso parce que bato wana bapoliticien ozomona soki eza mpona baintérêt na bango bayaka komanipuler biso bajeune mais so sengi sikoyo kena badéfendre bajeune wana bazangi misala basalaka yango te alors il est temps que nous les jeunes nous devons prendre notre grande responsabilité de défendre notre souveraineté qui est menacée. Le pays vit dans une occupation totale à complicité avec les autorités du pays yango wana tobengisi batata bamama bandeko mercredi tokotambola mpona kotalisa eke non trop c'est trop mboka na biso toza na besoin ya libération na yango bolongwa na distraction ya Fayulu ya Félix ya Kabila et les autres là parce que bato wana bango te baza solution pour la mboka na biso voilà important c'est ya descente na biso mercredi à partir ya 8h tokotambola et puis tobiyebisi na monsieur Jatini Mobila na général Silvano Kasongo azwa disposition ya sécurité ya bato oyo bakobina alors biso tokotambola wana te mpona koprovoke bango soki bango baprovoke biso te tokosala manifestation na biso parce que toza na besoin ya libération ya mboka na biso merci tobengisi kaka appel national na bajeune nyonso oyo baza na besoin ya komona libération ya mboka na biso merci. Na banzi mwa moke wana bomoni bandeko bazaki bon hôtel de ville bomoni bongo boni balobaki batikaki mongoloto dans le 19 tout peuple Congo libanda poete toboya boke ya bunagana bomoni minembo ekenda tolobate hein tata mokonzi wa ekolo hein Félix Antoine Chilombo alobaka ete makambo yango ya yebi yango te balobaka ete makambo yango avandisi yango kasi na bovandisi minembo bomona ete makambo ekoma kuna mosusu alors tolobaka lokwa Moselle aura désiré Kabila pas son âme alobaki soki botiki batuti oyo bakomondela bino alors tout ticate pour batuti bamonela biso vraiment c'est un sérieux problème le Congo ne peut pas négocier avec le Rwandais les nilotiques ba négocier na bango te batona bayoka biso mawate batona bali bongo bato malamu te alors to kobeta penza le solo ya Congo pona koloba ete Congo efeza la libérer Congo efezonga mobimba ya solo bandeko bakolo babake na maponami kasi boko na maponami bamboka mususu esekenda boko ke maponami makambo mako tambola malamu te na kwa mutu bauti koboma bako benga makambo ekolobama bitumbe ko bunda butu moyi kasi to ko mona loko te siko maponami otokosala po ebongisa to ebebisa bande ko nanga lisolo ya maponami ya Congo pe to yebi yango to sai déjà ba maponami misato o bomoni ete makambo moko ya malonga esalamite kasi to ke lisolo maponami ya mane bande ko langai est-ce que ya malonga ekozala na mboko eza na occupation maponami ezaka bongo latina te ndetala masolo oto kobeta na bino na mikolo bongo mizali ko ya Océan de la presse a kozongisa kaka maloba et pas bongo ya Chadra qui peut être biso peto kitaki pona ko yaka ko yebisa la bino ete bientôt bokolanda biso na Ismaël TV na magazine na biso Congo Mac ekolobela bino kaka Bosolo na molobeli yango Océan de la presse congolaise pe bokolanda biso na YouTube la biso alors marche nde toko sensibiliser le 19 toko bima bongo toko banda Pascal ko ya place o bakosuka pona kotanga mwa memo pe koloba ba konzamboka ete to na posa bunagana ezonga to na posa kimia na est la biso to ali na posa to sola malamu soki toko kena mapona makini malamu kasi tango bandeko mususu bana pasi bako kufa bako boma na dzolo ya Kinshasa la banzi bomonya sécurité alors toko simba biloko wana mianso na mikolo mezali ko ya toko banda ko lobela sécurité toko za bongo na benvité toko lobala bango toko analyser parce que to ali bongo ba analyse politique
patriotique to ali bongo pe bato to côté la kati résistance pour être na ko éveiller conscience donc to bala ko sala bongo éveil patriotique to ko bana bongo ko lo balaka moke nde to ko yeba esikani to me makongo pour être tout Congo atelema mona imboka Congo la muka telema pour être okatatina ya likambola yo pour être soko bundele ko lo yote moto moso ko bundela yote talatina océan de la presse mabino ayaki pour la ko beta mbela pe na ko yebisa bino ete bolanda ngai na Ismaël Télévision na magazine na biso Congo Mac tika ete nzombe apambola bino nyonso pe matondo la bino banso balandia magazine Congo Mac bisika obozwaka ba information ya sikisiki ba information ya kitoko pe wana na koleka bongo te po ete na tombela pe ba oya ngai mo mbote moke na kopesa bongo mbote na bande ko ngai mingi na mikili ya bapaya ba oto zakala bango mo kala équipe a soutien ya Océan du Congo na makasi na bilo ete Océan pe ayena mo etando eke po ete to sola ka pe na ba imolongo bilo pe ba kino na demande na bilo bobaki mama Océan YouTube ya solo kasi mo Mega yela biso pe kasi Océan yewana vraiment na kati ya Ismaël TV na magazine Congo Mac donc tozolo belaka Congo bozomona Océan du Congo awa pe tozana Congo Mac dans magazine biso yangwana bo consommer biso vraiment tokolobela plus mboka likambola motote merci na équipe à soutien ya Océan de la presse congolaise et puis bino bato bo soutien la kabiso vraiment merci na papa Michael na France maman Célestine na France merci une équipe pour la télé États-Unis d'Amérique merci na yanga mokonzi d'Angleterre qui là mais plus 49 bokile lokondo et FMP4 au Bongo en Allemagne et puis merci na l'achat bien na Allemagne na Aken vraiment zaï moko la katangaise merci na le number 1 Océan de la presse congolaise Juka M na France et mon ami de tous les temps Juno Loswa on sera avec toi on va vous soutenir par rapport à Stade Nabino on a peut-être le belango la mikolo mezali ko ya pambate équipe déjà nyo sosie kitaki alors soutenons tous notre artiste Juno Loswa donc un grand chanteur de charme douceur de King douceur de Fali Ipupa soutenons tous notre chanteur Juno Loswa j'ai bien dit Juno Loswa za biso stade vraiment ça va yenda donc babiller organisation PPL Bokolanda Malé mais attendront le Kotonda ba polo les amis de Juno Loswa vraiment 1500 chez Gia Swege bana matete leur barope bana ba polo bana ba banderole donc vous avez kitoko merci encore une fois na mana ngala kundelo na États-Unis d'Amérique ba pour remettre Angola no bondi ya botar de bonoite osewa bino yoyo mamour d'Angola na mokite no Florence ya Matondo Mido vraiment tout ça ka mosala ya tata mosala ya maman bientôt Congo Mac na Ismaël la magazine ya sikisiki ya solo ko ko pesa bino bola mo biso na YouTube biso Océan du Congo TV Océan aïe Kabuya Longisa on échange avec qui gagne Moïse Ngombi Miss Appel électrique merci na vous a tellement bébé tout là équipe tout ya soutien bino tout bolo bakit tout solo là pour être Congo ezonga mobimba Congo ezana Kimia Daniel Ngenda vraiment Charlie Chobo Papa Mapassa hein la Toulouse Emmanuel donc boza tellement pas le frère na maman Clarisse na Canada vraiment toujours solo là Congo que Dieu nous bénisse merci encore une fois pour ce espace Ismaël TV Tolanda